Moi, na comme na liberté, ce qu'on habiter à partir de 18 à 22 ça ça va gaffe très peu de folie bela. Ah. Ce qu'on zangeli schéma et au même rati mon étiquette calme. Liberté ça le ko le bande la kuita sika na faire moko bandi ko seka. Ce qu'on c'est qui mingi mona comme gizengi. Tika boy. Ce qu'on compte lango tia eleki. Bon ko lango bandaki na longa na mulangi masanga mobimba. To longa kana bandambo affaire. To mela ba shimboka na bete so na guna tika na ko tika mako siko tika esa keloko te kuti nomona ngoma betango kotinga me komi libela potike kominga ngambo osololi papa soko biso tike na tiki ni semaine mkolo kozongela e kamika soko dame bo eposa shimboko to sota ba 1000 na ba 0 heure tika boy papa ko betre muta boutique ndire muyibi ona piji moko shimboki tika boy na lena ngana toni me nako kolala te gwezo baby sa harmonie shimboki feya mili nga mo ko tana libo ke na chape tomate te e ko tika ke bimi na zone mais so pesa kimia ka bolingo batemitema mabesa ka poto beba malamu elinga mate pesa na contrôle technique mama osololi ko papa toloba ke banini ba kamia libongo ezalaka ko beba me maka fufu pesa batuki kimia masanga e ka po bebisa batu me batelango ba kamia si ya sika so bandika milinga muke ba che mususu okoki komona na teli bosa population na milinga kamioni ya libongo mone kenda ko mema fufu ba chango ya sika tana gouvernement bo changer ba kamio bo tia sika ska pe mema bonheur jamais bokei bananda kwa mutu no mutakosu kosu bokola musamo mutu bokei iba bokola musakolo ndako tika we yoko makambo kwa hiyo pesa na contrôle technique nzoto ena wemba musubo koti bwe mulidi fo kufana nye oya alali afo bo leka eti bozu leka wana kubo kena mutakosu egezo leka wana so wakangi ba mibo mipo fo ka beta ko comment je wona la engagement ko honorer libala ko leka ko bomba libala moyen auna lobaka koleka ko bomba okuta na ba lati alliance ya munene talande ba otambwa na moyi ndenge bazo senge mama otali mwasi na bana mibaye na mukongo soko sombaka ta $1000 moko moto okene église na bana bozongi omona musuba otamusiba telemi aposa lala soki oza mobola lokwa babiso sotoleka na pasa ta na bongate bien vraiment mais soki olekaki na tapu wana mama zela nanu baliko zela ya zela nanu ko chaba mpaka pression ba para na biso ba ko bala na kimukolo biso to koli soki ozana makoki presala na musolo biki ata na bali remboursement ekoya président oya bisini ba $5,000 ko pinizo futa na salaire papa a couvrir tout de la plupart siko na Congo to kota na seconde to mona baninga to salisi ba fête après fête to mona siko avenir comme le molili mo lo bezete comme ku fena mote na motema na bala boye fête mais to bo senge sala ka te na nora mwana bi na bino te mesi ni boko sana ngona munoko abala nde ona bisema kuna zo mona mamuna mbwa yokuta saka nango bo bonga ina alliance na peti c'est ça na bala kina lokumu mena kweya mama sagesse baba lela kini nyango na zoko loba contre fallait pas se préparer kaka bango mo bakenda ki fête bakoloba makambo na ke kotala yaya mama benza falati kala na bémission na ye mama na kamwe yaya bala me période bana période moko mabe nini mama tina kende na zuki ata transport na zuite biloko kolia ezate sike ba pesite na mon kutu bana ngaku na kimona bisi mimi fana peseli bana parce mais papa la qui est pas comment so be betel sur la parce que yaya maman lobi est-ce que boko sani telo mo banda ta ko teka ngina sina bala aso défendre plate ko leka ko lia Pasta boni. On s'est depuis Erninia. Capaz, mandana a découvrir bio herbe de cacao na kumifa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remarquage penza. Yo j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezongi sa force. Tango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'a raté à sucre na kati nzoto
tika et traitera biloko ebele bio herbe cacao oyo namona mona muté eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucré ligné ka biloko zo sala na kati ya mobali na mwasi pe biso oui ba règle douloureuse konyata na milango tonga pourquoi na uti musala na zana ngo et biso bata bureau bo c'est que vous êtes douane na banda makala yango papa toujours en forme toujours papa chindeni awa watintu toujours au batama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret ko pesa nzoto kolongo no mobali o mwasa zo réclamer quand on komine bambanda libanda utika bio herbe cacao olanda bilanda biso bata ba secret to melaka secret chaque fois pona misu tout yango bio herbe capable de lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso circulation sanguine nyonso bien et traitera pendant ma kilezo circuler ma case bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on dit livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Kinshasa partout. Église du Christ au Congo, nous avons présenté notre album Le Ciel d'Adore, il y a Sœur Bisso Landry à Londres. Donc, on y a aussi s'abonner à ma page officielle dans les Sœur Landry. Si vous pouvez dire Le Ciel d'Adore pour parce que l'album est déjà sur le marché. Et puis, des titres à la Bisso, des Assali Bakli pour que vous s'abonner à ma page aux aspects de tout partout encourager les albums. Le site d'Adore, il y a ça aujourd'hui, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambé a pas mon après cette chose vie mon laï, tous à la toute santé pour plus ça merci. D'ailleurs, je vais pour ça la première bis. Dans les mondes Capage Télévision, bienvenue dans Banda Kunabino, dans Bachombo, partout, Bozora Biso, vraiment en tout cas 5 sur 5. Merci na boutique ya Irsila Kaeli Kapache ba on so alingi robe o eza disponible bokozo yango bobengi nga kaka na pesa bino moto azali côté ka ba robe en tout cas ezali na ba sorte nyonso moninga salinga bien bobengi sala bino bien. Merci en tout cas la pasta na disponibilité na ye en tout cas ezala chaque jour na Kapache Télévision pour la côté merci de ba famille o pezali éprouver to leli na bino et nzambe ya pambola bino lokola makambo eza kili pasta. Bonne santé, merci na bio herbe cacao, merci pour la partenaire. Boni, surtout King Service, par semaine et aussi la terre Zali vraiment en Israël, Mobimba Rotal et quoi pharaon. L'Égypte, hein? Voilà. Tout l'Égypte Mobimba. Caire, Bawapi, tout donc. Parce que bonne santé. La santé zone, hein? On a surtout ma moto. Quand on est là. Omoni nyonso batu basala ekufaka ils aura pas en panne quand tu dis bende basana machine ko bebaka te c'est yo kama raté ba tracteur mineno ba kosa na ba engin mais ils aura pas en panne on kama pe ku ekufi bateka bi on peut mitraille ascenseur basala ngé matsaka batu kilo ni batu basana ba père mo ba ascenseur ekangami o ba bongisa kilo ba teleka gimingi bacha mafuta escalator to kitela à chaque fois que vitana ko mat comme somo na bakati ba bongisa vie nyonso mukili ils sont pas en panne la mutu ye ezana ba maladie ko mema mutu na diwana ba maladie ko kolisa yo na mona mutu abeli tanga biki a changer afungwami et maladie kolisa ye musu père a peu kolisa ko na so betro ba piste amen papa yango moni capable de zo bawa 2024 solution mukili et ce que nous changer ma forme. Ndeni pasta. Volume mukili ndenge zalaka na 8 comme ko kitana 4 ce bandi ko beba. Yo kanga bien. So baby mabe. So mukili 1960 ça différent na so mina 2024.
kala na ba 70 70 mais mamu tu poto ko banga na kesani na mboka mindele tikanga na mboka na so vive malamu c'est ça to boyela poto nini to kanga maka na mboka na intérêt nini mais bomengo kala saka lokola lelo te to kama kamto okenda na zolanda papa le kala soki mutation na baligné na marchandise ko tika na kisasa akoluka ndeko moka otiki kisasa pese bambisi ko tekela na kisasa memela yi oya okende ko teka na kisasa ta baza batamboka 10 ba ko kende te faut ba charger moko lokola kolo bango commissionnaire na bango tekela biso bambisi so biso ba filer banini ya nango mutu ata sali marchandise de sili po ya kisasa zo mona ngolo kola kaka na ko salaire pamba si lelo yo mboka sindro ba filer ya kisasa sa métier et sundola osololi papa nazo betero ba shima mboka bajena mboka maele ya kolinga koboya mboka ebana kisasa euti wapi mayela jeune nyonso ya mboka soka kolike ndo tire tolotolo tenga fo kisasa kuna TV zalaka te radio zalaka te kangeli kisasa na misu nini kala kuta zanga ba privilège boboya koya lelo mwasi mola ko saka 12 à 15 ans na voyager kende na ba libongo elongwa pesa maso kuma bandaku papa sololi et comment ndako bondeni kende ba libongo nyonso ko banda na bara moto kende ti elia kiti kuna ko landa ndeteleka na boulevard te na plein na poids lourd te kota na kati ba quartier o senti que ba quartier o kati si lisusu côté à cité du fleuve na ba île wana on ba île ba kilati kuna hein cité munene be Calabar tika papa mama et bien le comme Madagascar à Congo Madagascar n'était sûr ça comprendre na komi kende wana mama ba bateau ekufa ba bateau ekufa ya kala onatra ba bourding ba 10 étages ba 5 étages ba futa pe ba tumbongo na fait du mambo papa tika boy nazolo belayo mais na mona après Kinshasa neza munene misu makasa mukonza onatra longwa balinyere ekufa masu ekufa lokwa tukuma ko vendre kuma ko le voyage que so bula chaque fait du mako mata pa mbongo papa tika boy obebe ngami na masu abotika ngwe bebe za rapolele ke botonde boton nazolo belayo quartier kuna sema soko kotinga na kota na kamwa tika boy papa encore s'arranger ya tembe obi tika na ketale loko bolongwe na masuwa na ba ili wana quartier batozo futela tika ba wenze ba kisasa etondi partout to sundolo limboka nini to tondi awa métier zate tozo wayaka bana mseto to kanza ba orphelin ba utina makambo belebele yango bana ba tondi na nzela ko mama nazokoloba nazopekisa kubota te utanga na nzambe mais boya na bana na kalikili mama c'est ça bana baya na échec ya mwana 8 ans ezayete ba parents de baza kolo charge na ye mwana eka kobeba soka komi na maturité OK kokola maturité mwana comment na âge à puberté moi si mobile mwana komi na puberté soko bokebité à partir de 18 tina 22 ans ko sa ba gaffe tel peu de folie bela soko zangeli schéma et au même makati amone tiki calme puberté za lokola bandela kuita sika na vers moko bandiko seka soko seki mingi mwana komi kizengi tika boy soko kontelengo tia eleki bon ko lango bandaki na nana longa na mulange masanga mobimba to longa kana bandambo a faire to mela ba shimboka na bete so na guna tika na kotika mako siko tika esa ke loko te kutu mwana ngoma betango kotinga me komi libela potike komi ngambo osololi papa soko biso to na tiki ni semaine mko loko zonga longa e ka minga soko dame bo eposa shimboka to sota ba mid na ba 0 heure tika boy papa o betela mutabutiki ondire muyibi on pige moko a shimboki tika boy na lena ngana toni me na ko kolala te guezo bebisa harmonie shimboki feya milinga mo ko tana libo kena ko chape tomate te e ko tika ke bimi na zone mais so pesa kimia mama surtout cigarette na zo betelo ba shima bokota lola bato basala bakabula simboki bolingo eza wana shimboka moki yoka bolingo batemitema mabeza kapoto beba malamu elingama te po ezaka na contrôle technique mama osololi ko papa tolobaki ba nini bakamia libongo ezalaka kobeba memaka fufu mpe pesa bato kimia masanga eyaka po ebebisa bato me batie yango bakamia ya sika soki bandika milinga moke batie mosusu okoki komona na te liboso ya population na milinga camion nini ya libongo mona ekende komema fufu batie yango ya sika ta na gouvernement bochange bacamion botia ya sika sika mpe mema bonheur jamais
ikota nzambe kaka soki okomi na ikota nzambe naotya numéro na ye na video omoni nayaki soki salite naomi arondanga belle. Donc bafille nyonso alemba bamasta nanga nyonso alemba bampaka nanga nyonso alemba oyo nyonso ayebi ka fille alemba ayebi capage motu na bango boya awa so tuni kaka salon super belle awa na loboko nanga boye galerie ikota nzambe donc soki okomi kaka na galerie ikota nzambe obengi allo nao ngai boye boye natala coiffure ya capage na mpe nalemba na yosala suki na yosala maquillage donc na maquillage oyo basalinga awa na coiffure basalinga awa bapakola bino balobi tokende mpa mindele te to tia maboko na bacongolaise baoyo baosala mobumu te baoluka mbongo na bango na ndenge ya bien donc vernis batienga awa super belle basalinga maquillage epuis basalinga suki bachangeaka te tala babalinière ekenda komema bafufu yake ebele mpe tosekisa sa okomata te soko mati plein yo na mai bozokutana okotoka mai na loboko sokoye makolo edindaka na kati etikala 0 degré ememiki mpuka fufu bakwanga po eyawa na bapanya mbisi yokanga me babato ezaka mpo na tourisme ezangi eloko me bato bakende kolia na babato kendaka tele bafutela yango $50 bato baketi sere bafandike bazosepela na masanga bamiziki ya kosakosa oyo babetaka tous les champs amata moko bamatsanga na mutu moko boye mpe nanga matsanga tofanda betolongo ependa kota nini ti kote ya maluku tobaluka tozonga yango na yebisi yo bien on dirait donc yo tobengaka bacroisière naosentir ke tobebisi bato pamba na place memambi mbisi nana kalikilaka tu toke peti tobaluki tosoyoka vitesse abayoko bango tia malembe kokwesa masanga na batable soka tia vitesse makasi kokwesa le osentir ke bato ebebisa emema eloko mpo tolangwa vraiment bazwi kwiti ya babar bamemisi yango na bato bato bazodeplasaka lokwa ya tete ekomi na vatavata ye vatavata ememi yango na nini oyo na che ya tete nini okomprendre ka cheche mate tie kozonga soki na rope wo bana etamboli ondire mutu na kati ya bato nana kozala na susi ebela bambisi ezokufa na Congo bato de pêche ni bakutia bandimi biso bakongole toliaka bambolongo oyo ezouta libanda kala kutu bayelaka biso bambongo lelo mbongo komone wapi ekoma mbolongo ya bana bazokangisa yango 6 na 300 okokele bambolongo moko boyo oyebi kaka na misi osentir ke maladi yango me bana kisasa bawolelaka mpe yango nde ezosunga ndako mama komaka bakenda su mama bakenda su wenze te tellement soni eleka na via kokaka bango motindaka bano bakoli oyebi monaka 500 monaki wenze tomate ya sachet mwana azosa wenze lokwa mokolo mena aja 7 ans mwana boya kokanga makambo ya klasi ndenge nini makambo pasi ya vie komisa ye mokolo mena aja bomwana makambo eza na Congo papa osololi basta namonaka bamama mosusu bazalaka nakona oza observation na nga mpona nini basi ebele bazalaka mwana oyo aboti hors mariage aye na libala na oyo aboti na kati ya libala akolengela mingi oyo aboti ye na likati ya libala oyo ayene na libala akomisaka ye lokola mwa boyi kande ya mobali ndenge akima ye na confiance apesa nde ayinaka na mwana kote balingi esika tika na pesa affection toto mobali onalengele makasi mpona longa change su libala te ezaka bongo ayini na ye yo te papa na yo napeke confiance ndenge akosanga loka akima kande ezongeli yo nakoboya yo toza na nga mekolene komi mutu mosu alesa biso oyo lokwa na botele mwana napesa nanu kimia ezaka bongo facile mama osololi ko pasta nete soka comprendre ezaka minka wana mukolo bakoboya so na wana nde confiance nde so ezongisaki bango to bakomi ndenge moko conseil gratuit sikoyo elwaka nga eloko bato bakomprenaka te capage kovivre na liberté eleki minyololo ya kaka na bomengo amen bato bayebaka te eloko bato fo bayebaka na ndeni papa yokanga pasi ya vie zanga koluka kaka soki oyebi entré ya sans fra te okotelinga na partout quelque so bazomemwa na baboto batio na famille na ndeko na kingani place eloko obimiseli motoki te epesaka kimia te suka ozaka mopaya si eloko obimiseli sans fra te eza kikuku te esika mabe yawo nde ya kobetela tolo yokanga très bien oyebi bato bakanisaka kolo mokili
soko sambela ko tika ba privilège nyonso ya bobo toka na bana nzambe ya na bana nzambe babanga makasi mapimela makambo ebele ya mokili ebele apesi mwana mwasi grâce apimele kobota na bona ngoko papa ye moko ayebile pourquoi mana za clair ba da nzambe te kando lobi asalelaka biso selesengo motema na ye amen kolo mbongo ozaka na mbongo nyonso na poche ya na mbongo mosusu obimiso sa eloko malonga 10 000 mosusu obimiso sombi eloko ekopesa remboursement 10 000 mosusu obimisi na kote bambongo ezalaki okabeli moto boye ezonga 10 000 mosusu opesi mpo ezongisela yo mosusu ekende me mbongo na yo osololi papa toza comprendre asali biso nyonso akabeli yo inutile kozongisela remboursement te mekende nateseno bina décortiquer oh la université penza vous comprenez très bien ye moko asala biso nyonso so nga na nglobaka na bao basambelaka te toza ya nzambe amen soko moni mote azopona bana nzambe azotika bapagano ayebi nzambe bien te mama naza noir sur blanc merci ko kolo mokili ayebi ke sata aza ti atikelaki apema ye moko ayebi esengo makambo ye moko alinga nde tozokenda o na volonté ya kolo mokili yo nanga te tokuti mokili kokuta soki toyaka te tonga todeklare wapi c'est ça oye komikuta ndola tya ngambo lokola likembe komi ya yo omoi nalataka mikumba mokili te kote banda nazala te nakuta par na nga nakosala makambo kote na nge intere eza na bato kozala pembeni conseil oboyi tikala nakosirifiaka nani na mokili eza na ba 8 milliards de personnes c'est ça ebele ya bato ye moko kolo biso aloba senye baleki mingi oyo pesi nge ekoki tolobaka polele te mokonzi ata aleka omoni ata président de la république so asalisi feti nombre débordé misino comme akowela ondire mutu pamba nda asali feti tika we papa ayokangako bakalkulaka ko soko oyokinga poison batiaka na nzungu ezaka ne fe mpo ekoki nzungu eya na poison mosusu otie na kati ya tono ata bameli bakokufa te mai eleki poison ebele epanza na ebungi tosubaka na bafe mai yango tomelaka pourkoi tobelaka te tuna bata voyage loko eleka ebele esangani okomela mpe mai tokango gwa masuba jamais epanza na kati tellement mai eleki yango na ebele ebungi mystère ya nzambe kolo mokili asala makambo na shwa na ye moko akela biso atiela biso bapiste ebele esengoka ozwa mais catégorie différent tous les camions tomonaka na prince eza marque moko te mais nyonso bavoitire na embouteillage ko vitesse fait différent kilométrage ya 100 120 180 nyonso bakar elle peut prendre un camion sur un 120 tout à l'heure à doubler puis à 180 oui ouais à 180 qui mine ne sengo comme belete ouais il y a doubler quand tu peux aller et sengo na sengo kokana na ndenge nango mobola ko se sengo so aseki pe ko le patron mais l'équipe patron na mbongo te qui mia mukia mbongo azui amuna ngo alaise plus moi sina ba intérêt que mobala solo yeyo patron pe comme ça ko tel bébé te mutema qui passe mais ça na ba million l'équipe babola mais comme ba bona amoni pete ya moni kaka mais longo ba miloté vie eza technique amen vie eza oza wapi kapash tosali ba bêtise ya kokondanaka biso sa toyeba venir euti wapi makasi na kondana mukande oyeba nga objectif nange eza wapi tokundolaka mayele lokwa na demi finale ya vie poli olongwe ajo na komi nango nini na kokangama nango tikala nga seko libela privilège nyonso epesamela bato meyela bato nyonso te kana yo ezaka bato misusu te makambo mosusu okosimba na yo moko okeboza mibale yo te moto olingi kolo moki so bokomi dia ebebi sika we papa mama na mona ngoko ozobeto ba histoire mama mususu debo elinzanza ekosimbaka te ok mama l'autre na soki nani bakabona kati ka de osola wa ena makambo na bazela différent yango na tala makambo sindi bopesaka foti nani alinga mabe komela ye ba bakambo batu nani toyeba joueur moza na 7 botini moko varezi moko mebetre différent ballon moko amen ataka soka chodino kwa défenseur ba benge fouter o matela attaque nini o défenseur soka ngi bala sopi oza faux défenseur ko tsa bipa pamba ko se pesa kana attaque ko chodine na défense yoka kaikiro mate apete et comme si go défenseur alinga sopa ataka alinga chodine o soko chodine bien ko kota te ataka ndaka ngaka contrôle pa tchabia kitoko to sepela défenseur mama na lo makambo ya pete so to bungi ba poste na mukili
surtout na Congo. Mama, osololi. Tobunga a diaspora. Ba joueur nyonso coach agangela bango na terrain te mutatinda bango bakota. Yana musu coach akovanda nyata sali faute yende centre. Ko bien côté feuta na ye. Abondolo bani akobondela. Pa futa makana joueur oyo. Misu sa kokangela bango mata kita yo so ba ona ko changer yo. Poye ba biso tu ba joueur okangeli misu sotiki misu ndenge nini. Nzamba sala mukila sala biso so ba privilégié pe ba baza. Batia rabino. On a mon ko chancel et moi so ba bokata non to kende to le. Nazo betelo masolo direct. Ko mekate. Musu sa kene lo sambote kolom kila linga ipam. Wananga. Na ba chrétien bazo kam. Biso to prière mais privilège amuto e uti wapi. Ndinga chamba. Ayoke lo ma wasa oyeba. Amen. Ba dégâts so kuta noka saint sauf. Mais mutuni na kenda lo sambote kolom mukili muka ponanga. Kocha gangelinga te. Ma cheki zo tu na terrain. Ebike na nzana nga biye koya. État d'âme motema. On comprend nga très bien. Yango ya penza. Tema. Apesa na yo ya mingi te. Amen. Mais olinga pe defete ko la ote. Amen. Aye ba bata pona. Atikala ko sa jamais na moleli. Molela bébé ça coupe partout. Tika we papa. Mama. Bokei bananda kwa mutu no mutakosu kosu. Mama. Bokola musamo. Mutu bokei iba. Bokola musakolo ndako. Yoko makambo. Kwa hiyo pesa na control technique nzoto Ena wemba msubo koti bwe mulidi fo kufana nye. Oya lali afubo leka eti bozu leka wana. Kubo kena mutakosu kosu. Egezo leka wana. So wakangi bwa mibo mipo. Fo ka beta poho. Sala attention. Pastor, on comprend déjà. Nakomi. Mukili. Tout est calculé. Kolo mukila yebi tous les branches. Amen. Yango moni soko ki église kenda na formalité ko kumisa kolo mukili. Capacité de ça conseil. Merci. Le baba merci et simba totel Seigneur mais merci. Na la raté on ça Pour la raté ko soko s'inquiéter pour na likambo vie ezande nzambete yo. Soko belaki réclamer. OK. Soko za apte yanganité. OK. Yokanga bien. De la sengenze to makasi, so qu'est-ce que ça fait? Nzoto makasi utaka na ye. Amen. Ba leka bomengo mingi ti lelo babima en hôpital te. Ba kolona ba femme, umana te, mwana patron na ti lo zaka en hôpital. Ba komoko sa kutu muta frena pa papa. O patron na frena te. Na botaka ka mwana ya na ndenge moko simba te. Na leka na ngambongo mete. Tantôt mwana wana nda za témoignage ko pesa papa conseil na mabasa la batu. Yo sala ka batu mabo pimela bango posu nganda kuna yo metala mwana oboti azana malade ezosi na timo za na mbongo. OK. Aye le quoi témoignage. O linge pe mingi mabika ka temo le kambo. Mabe o sala batu tala ndenge zo ya. Parce que kana mwana yo kelande batu ebele. Ça la correction cours université. Ya cours. Yo kanga très bien. Parce que biso ta quartier asaka kisi. Pourquoi mwana na saka na mbongo te? Abika kate. Yaki ndaka ba vesa kama kamebe pourquoi te fais ça kisi te nzamba tindi mwana na kanelo kwa témoignage ela sike tika ko bebi sela batu makambo bibembo zo mona futa ka bango mabeba soki ndo yunga na kuna yango mabalo zo mona basi bakimi mabale zandera yaka kusala me futeli mabe moi ça quand mobala zo ko sena musala po ba grade na kongo ba ko matio grade me salaire saka bongo ba ka kongo te directeur que notre salaire na ele kwa huissier. Tika we papa. Combat directeur non peut attendre maman na so ba no poleli. OK. Kutana directeur, o tema na razo tem sa moto. Tika we papa. Na mundela zo bataye baliseka machine na tongo na pourquoi voiture. Weekend a mundele soko mono ko boye bakenda ko saba gafu libanda. Il y a degré. Mais directeur a congolais ou asimba ka machine tongo ti pourquoi tangela. Ta salaire na $180, $230. Mais so ikana bisi edi na maki directeur na biso. Kombo munena compagnie so mundenga zolo bondira ka bolaka passe na ondire numéro 10 za capitaine ka bolaka ba une équipe. Mais que l'autre salaire na yi. Comment ça en hôtel habita soko sanga sana bambanda pe pembeni. Comment que des hommes mata salaire mbongo soko sate. Mabe. O ba directeur abongo kanda na social fi ba comment ko melaminga fa ba yanda. Papa. Ba kana kanda vi. Comment na classe na tangela na mbongo ebalanité.
azaka na souci anda so po aloba na mwasi chaque fois ça les soucis akama kandenga tangela ndenga linga mwasi linga isiko so kama classe na nge baby menazana mwasi azo silanzo zoto kanda opemela ka kota uta tanga komela ina kwiti mwasi tanga zo mona c'est kokosa kanga ne bela grado zana ngo ba il est très kutu baka na 100 francs ne muto tango saka ngana bana boy c'est que zo kosa ngaka mabe allez ba guerre baza monani pays nani o ba tia futa bato c'est ça so bato nani nzamba yaka na ba dega na famille na bango bato bakamola bato o ba ya kolela baninga natangi kutu mwana isu se yaka na boy musu na boye to de na nzela mama mama olingaki mingi comment tango zaina bambonga bibamba mama kufa gite c'est ça eriko komi na poste ba mabela mameba makobela mama otinde ba Londres ba wapi na cercueil douleur associée le la kawana isa ba douleur nzamba la saka mabo sala kabani baninga ça rabongo or bateya makati te kotala pena bateya makati ba so police so comme qu'il a ça comme moni be 3 fois 4 fois zo longa teka wana ali contre-temps ba lelimi mingi ninga kaboleki maya ya eskato ke ngona en Egypte na kabolela bango mai po kimeko ekota kaka yo mo kontina kita fese wo ça rabongo ba milioni elanda muta fese bika exact so c'est qui c'est qui ali bongo ye wanati azaki yango boy babotole bokondite babotola comment muta komi bakukomande biso oso sakisi no mende azakaka pone bisa yo muto amutu kapashi na so polele yeba vite totondi ça tozana so malamu kolekate chaque mutu na vie otia ko za malamu 100% babi magaloriana malamu to ko makolo muki lore sai moko nzam amen to zana malamu ndamu mabe malamu mama na zo peso yo kanga noir sur blanc vie mama na zo peso moi malamu ndamu na wana bandi mona quelques ba yebi amen so bandi mata na quelques uns nzama ko bundela makamususu amen amen abundela nga ko na mona anongolobi elekate sero wana te pourquoi boye upesa ke loko mwelo ngola ke na difficulté amen surtout ba ko kabo ya le muta koma na suka mama bambo msuto mona upesi mtu pamba vanda na mona valeur à 1000 francs na tambola pia kana kutana ndeko mo bete camarade masa nga to kutana kana ngabite na okende masa nana ngana ria melata shimboki ona ba kapisa shimboki te 1500 pesa nga mama na utaka so pe simba te makolo 1500 pianga wana tika sunga ti le letka kwa na archive motema ya mona ngo pepele ore kenda na ngati na komandaku et sauver nga journée ngo dignité vanda vraiment jeune à 30 ans telenga na ke kope simita ke tala bande ko moni bangote azonga makolo mako habite na ko bandela wapi banyo mse telenga na mutu na ko saki na ko futa mena zimbongo te masa moko parafa na 5 pete motema tuite kaka pa 1500 pas ne bi muke tantazana ba $50 mais 1500 na pa nanga ekanginga journée tango na kenda ku na beti ba calculer solution bimi tango pe na lien 1500 na be pesinga ma affection na tondi na melima isana be tele lopango na koti kalme na lali ba pakantika kia saka série nzoka nde na uti na danger mtabiksinga pire na ndenga kidi ya kidiba na mona na biloko ya omoni ko sous-estimateur sur zo pesa le besa la te comment on appelle ngana PM na moni ezamuke te kaka ya monde ya souma archive à souvenir et ça kana bambonga mike ya minene te ndimanga même si baza kopesa bongo bakisela nga na zala bapasi tala oyo pesa so moni bakisa bongo ngaro bakapesa nanu botola nyos ingrat ko ida ingrat te makasi erenga wanga na partir wana mama mona njala mona ki mama mona futa ingrat baza kwa mingi ba roulage na mutuka usana mbongo awa ya ko timto na fenêtre nikela nga mai obimisi mini faut pesier amona wote boka mukebe talo wana on dirait ayibo sansali kelemba c'est ça so na pimele pe na ne lokwa wana lokwa kusala timika na mutuka za ko complet na kabelo kana boboto ndebo za kebele oza mini muninga pe kuna ko za mi metango mona ko komi ayo ba ingrat capaz eloko ko kabela te pesanga wana c'est pelaka na muto pesa tala katabika nzamba zongisela yo mutu ye wana tozana bengra na bafami twana bengra na bakartier tozana bengra partout upesi lelo lobi bezate kanyo kumena kalobiti openda zana ne batu wana yango mwena so biso mukili oyo mama patron ndenge nini mama kukeba na ki patron qui patron to luka oyo papa paradis maman qui patron
faut un motema ko gérer hein. Ma casse papa. Ko gérer c'est pas donner n'importe qui. Na mona ngo. Ko ye baba les aussi ça m'a tité hein. Ah. Ko ye bibale mais non na timi to ko fouté. Faut pas côté na ta souka to ne bande pe obima. Mais musu so bibale ma casse c'était ma sisa ka match. Ko kana no terrain. Maman. Ko ye ba Teresa différent. Et là que ce bon ma congolais. Baby terrain. Baby terrain. Mais bah natal. Hazana $3,000, $5,000. Ah, likambo le kila kanga. Comment beaucoup vivre na Congo na concurrence au moment où danger y est. Moete. Ozana on a vie à malunga te. Ko peut ko futa 2000, 3000 nazaka ni jaloux. On a opesa ba course sérieux. Amen papa. Kapashi bo lingwe zanza menda tia. Mais ba tu nyoso ba benga mate babala. Vraiment. Nazo ba no clair. Ça. Yokanga. Batu ba so bozo comprendre nga ba odeba makambo ebele. Vie ezana bato epona. Yana mutu mususu tana ele ki libala. Deni papa. Tana ye ya koluka mbongo ki libala. Directrice. Comme quoi mobile. Biso ba challenge. So ba to côté mibalo so kam. Wa mibali oh amonela ka mobile na ye. Amona mobilité. Esprit na ye. Bolingo oui, mais contaka nango penza te, a contaka na ezaba charge o yela ka batu. Leadership. Babota manganango. Okoza na oya malonga te mama. Okoza na bo mengo me maloba no pepele, okoza na loko te me maloba no kilo. Wa ba biso. Maloba kilo makasi. Vous comprenez? Challenger. Leadership. Solo liko. Yango moni batu fo baye baka. Comment yo congolais mwana mobali? Ozo vivre na mikakatano. Kopo uti ko beta ou na ma $4,000, $3,000. Na honorer maman. Ah! Na beka ko pesa conseil na ko bima jaloux. Balinga te kote. Ozo tel avenir na yo te. Na pekisi libala. Na koma sérieux. Maman, na lobaka chaque fois. Bon, ouais, la rose bassay de fait à $1,000 700. Oui. Kolata. Ouais. Kolesa. Ozi ba mbongo famille oke kotika. Yo moko na ndako na yo zana TV o sepela kotala te mageto sans couleur. Tana no ya après 14 plus à 21. Mais tana ba match ke ndako ta mine ba tefa minene poza kana suisa tefa munene ko likoza ngo nanda. Mais oyeli ko bebsa mbonga libalo bebsi nyo $4,000 $5,000. Wow. Libala na poko mwana bo fandi mine na fala mane ko miko zanga. Okomi ko tatone na musala oyo obiki eza suna venir ko sangsa mbongo ko bibisa ya libala te. Comment zo wona na engagement ko honorer libala ko leka ko bomba libala. Moyen. Ah on a lobaka. Ko leka ko bomba. Oko kutana iba lati alliance. Ya munene. Talande ba otambwa na moyi. Senge bazo senge. Mama otali mwasi na bana mibaye na mukongo. Soko somba kata $1,000 moko moto. Ok n'existe na bana bozongi. Omona mwana musuba ota musuba telemi aposa lala. Soki oza mobola lokwa ba biso sotoleka na pasa ta na bongate bien. Vraiment. Mais soki oleka ki na tapu wana maman te zela nanu bali ko zela ya zela nanu basi ko chaba mpaka pression ba para na biso ba ko bala na kimukolo biso to koli soki ozana makoki presala na musolo biki ata na bali remboursement ekoya président oya bisini ba $5,000 $10,000 ko pinizo futa na salaire papa a couvrir tout. De la plupart si na Congo to kota na seconde to mona baninga to salisi ba fête après fête ko mona sko avenir comme le molili mo lo bezete ko ku fena mote na motema o kama zali na place tel alongwe balongwe ni yo adinga wate comment longwe ne sika deso ke kite sika 80 c'est ça au sai dépasse à 4,000 na libale ke mo longwe na deso kiti na 80 ce qui fait fin oh libala soko mati makamema e mata amen so mbongo wana soko tseki na mo économie to mwasi ateka boutique eloko moko tel o somona ka feni na bina bene zokende ngana ko sepena o ya bali na ye na libala mariage nanu te mais ba bon frère tong bazoko ya ba sentir que ah libala pa filo pa John Tika asane kanga lupango na mwana bisote mais soko kiko kuno ko betele problème à résoudre un problème mutu to akendaka pa na ye penda zonga en affection a mobali o remarquer même na makamba famille na matanga soko yiba ko peso kiti ba hotel misote o ko kota na munoko famille nyoso ndolo lati mwana manga alliance pour pas no solution salaka ata mutako bengo na kidiba na butu ah papa nga penza moi te na tango na kotikelo 20 mo le pak ngando zwa mbongo na ngena balela na zo tourner nango etikela kana ndako na so permis ba 20 30 na zo song saka ba solution na bino même ya bana classe na komi lokola papa ya bino
bwana papa bota bino menga bo fena kongo sa engagement bande kona bino mususu mena balaka mwana bino moko c'est ça na bana ngana trois tozana bango yano mususu liba ne kufa kuna zele bana misa bo fena kapana nga na bimi bo fena komo sisa makamba famille moi si mena tia alliance te mena zo résoudre bango nyonso sagesse nana bala boye feti mais soko bosenge sala kaka te mena nora mwana na bino te mena chini boko sana ngona munoko abala nde ona bisema kuna zo mona mamuna mbwa yokuta saka nango bobonga ina alliance na pete c'est ça na bala ki na lokumu mena kweya mama sagesse baba de la fini nyango na zoko luba contre fallait pas se préparer kaka bango mo bakenda ki fete bakoloba makambo na ke kotala yaya mama penza fallait tikala na bémission na ye mama na kamwe yaya bala me période bana période moko mabe nini mama tina kende na zuki ata transport na zuite biloko kolia ezate sikre ba pesite na moni kutu bana ngaku na ki mona misi mini fana peseli bana parce mais baba la qui est yepo komona so bo beteli sola parce que yaya mama lobi est-ce que boko sani telo mo bana ta ko teka ngana sina bala azo défendre plate ko leka ko lia to mona ka bango na lo bakolele na zani critique baza ba charger te o remeka ngana bala ozo kumisa li bala ne siko to so mona danger biso nyonso c'est ça makam na lo ba na zani contre ni pour mama na zo lo bakolele na zo ko pesa ka sagesse o babala merci mais bon préparaka mingi ko bomba libala ke ko bala amen angaye ko bomba kapashi na zo lo ba makambo asiri ngaso na che commentaire oye na ibi so ba lo boye na ibi ndena lo ba na ibi ba lo ba mais to pia ka sagesse ya ko prévenir soko za na source d'entrée ya bien sala nyoso lingi poza capable eza kwa banyo musu tokota pourquoi na defa na tonga fana kindi sana so na bi otona kende ko fu e ko futa o mena silence atana zima parler le temps na futi te afutaka so se ka na zo ya tika ko tungsete afutaka entrer nanga de jeza so comme na libala bo ça va mais yo continue makambo obali na mbongo ya voyage osaki ba voyage ndio bali parce que pour que ne voyage musu se fute comme ngambo mona so avant na balance na marchandise belé banda na bala marchandise quitter na zo forcer mata on dirait libalo yelinga isuso comme suko fuko ina libala po mobala yelinga bitubutu nde komaka moi si na balo na habiter alinga botutute mama kai mona téléphone mama libalo na bala mama tika kasibimate mikolo pa moyen soko moniteur kaka sikoje kote po toza ndako ezali chambre na bino ezali ngbo wanga na mbongo muto onora mwana na bino tango bala baike na bana nanu kopi na voyager te baninga fo bape fo norenga ta na famille na biso kutu batu nyoso tu boye na boye bakumo yima fo sala kadi kambo bosali calcul c'est ça on a fait ça ba sagesse ya Congo amen ya mibale ba cheizeli pas chilo kanga na fungoli litoyi makasi pasta ba cheizeli oyebi ba cheizemi ya Congo bozana malédiction à peu près ebele na loba kambote bosse peranatolia pete tina Europe na loba bosse peranatolia pete amen mais na zela rabino so ba makambo ezamo au contraire ya makambo bongisa ba version nyos amen ava obenga mwasi otia litoi fotalaka entrer na ngeza nini c'est ça tolobaki lisolo awa te soko koki journée te kosimba semaine te yo moko kolo yo ozaka na souci na yo mozokokisela esengo na ote amen nga moko kolo nga une semaine ko bomba nga bien te lundi na kuta na $20 na zui vendredi na kwe kolia mususu fona beta matolo na bande kwa libanda yokanga surtout ça mususu ko mona fona kendo lango samedi fona beta matolo lokuta fona na baninga na koma manager na kumisa ba menga na ba kapasi na zo sentir que na vivre ka menaza l'hésiter pia ka nyonso to beta lisona na batute poto ko chola to bomba ka dignité biso nyonso mais non sentir que na période na za clarté amen comment kolongwa na yo zai moko zokoka yo te ko kota na engagement ko tia mona batu zemi vraiment tango ko tia zemi yo moko kokaka yo te bokomi mi bale or to mona ka pe ba zemi musu soko tie faut ko m'encourager moi si nanga na kolexer sur pas famille te pona nzela famille na senga mingi so na kolexer sur moi si ya za soni fe mama tina na ngani ki mobile na ngeza wapi comment no senga ka ba ya moi so lokwa na tie zemi na ko m'encourager bangote so ka tia sur zemi atakuta na $20 moi si akozoya ke si rotation na ba famille ya nini ndeko ni ya sakana moi via bien na pesa simbelanga mwasi na mwasi wana sema sana simbelanga mwasi yaya
kala te na kwa ko récupérer mikolo ngo mta chaki se meme tumsu baboko le lai mwasi na mwasi akomo ke ndokutala ka mwasi lo kwa mopaya akoti mwasi na compte ya famille na bango oyo mwasi kutezo dépendre na bango te yokanga bien nazolanda papa vous remarquez bambonga zo za 20 dollars roba na ba calculer ko pesa vie forme ke na tiki mwasi pande ko na boto la ko menga to vivre te azongeli makamba bar na baningo ndira chaki se mité bebele basabungu soka komi piaka conscience ye soka zimbongo buzoba tamba ko tuni na ya mwasi no tiki asko ko za ekan oyo na profe boyo kani moboka mwasi na aya kaka so te botiki azonga akongo zo mwasi na kana yo ndire ser na ye mama nazolo belo makambo basundolela bameme bana nazolo bela kaka ndongo lobi biloko oyo tozo sala ka mama na ebite conscience faut zonga toko mema pauvreté na vite ndengeni pauvreté ekata maka partir ya yomoko ate obongi te me kima difficulté makambetika na famille bela oui toza kwa ba rescapé ba famille apiaka na eko kola na zuma yele ndeko piaka parce que zindisi sous makasi bilo ka rescapé si sotana bi rescapé fona eba kawe songela ngati na bana te pour les ongela ngai te na salani kanga ba trou ya ba défaut ya vie même na pauvreté to kosela lisumana sata to chata en église tchela ngo temps pour s'en sortir amen longole la ngo soni kotsa ina challenge amen kotsa yo nyongo soki na komi na tel somi te na kosala makambo zoba te amen okate lo bikila so loba privé makambo so ko récupérer ngolo bisoki mbongo yebele amen eloko ezangi ba congolais kapashi yokanga na priva ka penza na petit siko na privara okotsa yo neloko moko boye ngana cop rigueur total ebimaka to te amen nana ya na mbongo depuis na nana ya na mbongo depuis libuma mama te tout okuti awa tokotika awa toza awa nini kosala le attaque soki nzela mai pointe soki mombongo sala soki nini sala ya na baforme mosusu tozwaka ngo na bacompagnie omikiti okomi na longia soni na komo tikela mikumba mama osukola bilamba te osukola bilamba yaka groupe oyo nyonso simi ndima journée moko esi na simi nonzo koti na compagnie na simi lokozwana bakotshelo biloko mpo balambi bakopeso soki salite tokobenga yo kende papa osala ngo mpo liaka mbongo te na mitiki na soni mpo na boko banda fona makambo mbongo ya bato famille na nga so na zimbongo na bango na bandi kope kokweya bilobela bana bango kobebisa nzela mais kopa mutoki na ngande na mitiki na soni soki na jina bandi kope nzamba ko protéger ata na sambela kata ko bomba nga amen iloko ne sengi ba congolais tant ko banda so tango ma papa $50 pointé cabine voyage inateka amen kope na beba na moyi mais na tambusa tricot na beba na moyi na tambusa eloko tel tango ke nango papa tous les bénéfices zo kota ko le fait kita bénéfice poko me belé ko leka ko lia pasta mama eza bongo wakoyokanga nazoyoka konga pe moteki pasta okoya kokoma na esengo ntango ba revenir komi ebele merci ata na lie na kodinda te kozonga wana nde sikoyo sava epuis ntango esengo eza koya apetia kolia kimaka okomopona biloko lokwa mona muta maladi ekomelanga te batie oyo te epesa wana soyoka babolo baza na se na yo yakomi fiere abebisi keke ya $5 18 boules 5 abebisi napesa so mbaloso mafuta alatiaka nini naza lokola bino mera makanisi echange nakotanga na sacrifice na privanga nazokota na buzoba bino boke na dekala na bambonga kosenga na ya kolangwa nga nazoleka so botalinga tala sobona moi azoluka nini nakende osala échange na conscience ezongaki ava bino na elongi mwana moke na kati mokolo mpo nakembami mingi amen eloko ezangi bato te pasta ezangi bato wakoyoka biso amen eloko ezangi bango ezangi kaka tobengama boye koko na biso baswanaka mpe nango kimobali na biso tika papa na biso kutuka boye nizaka na bopital na bawapi babeta na masolo biso te eza famille eza héréditaire azobenga ngo héréditaire or yo kokata yango onga commerce penza na kokaka te kotelemanga na biso tokokaka te makambo oyo bona mutambonga famille na bino nani tozaka na noko moko boye ya Richard akenda pe Richard akenda azaka nani aza kosala soki nini yango boye omonaki babiloko moko ya se pauvreté babenga ngo ava pauvreté moko akotala bango or muta kata makambo eza bachallenger ngala kata
ba fille a teti atali famille moyen te kizungu kasi mobali mo toke braza amemaye te ko kene ko bonga vie moyen ko finge chela baby na fana bino ana via pass to na zwini na kuta mutabina to katsa braza na boya nani na ko kenda kizungu ya baby ange batika la wana batala na kapaba menga profiter rozinda akenda braza bo papa no mbala ngba simba te ba beba ne pe kuna papa kutu ba kopi bu lelo muna libie mikili tantine bina kenda poto sai ba mutu nakende cascade objectif bakapasha lolo papa leadership vie au pointé soko zaki na muta coach ko entraîneur ndo kweya tika wa papa mana baka clair coach na nganzambe amen courage na ngamoyi amen tokei courage na yokela nga mawate na yina fere sa motif ya nini na bimaka na beta tourna ta muki oya lula bale atama chezata chauffeur ye moko na chauffeur na fona chauffer boni boy atana côté te na chauffer et faut que zangi bango partout papa mboke baby babar masangezo sila mboke baby c'est ça on mboka mikolo mwate ba tere te kami combien yo ba mboke baby ba voiture kunezo sila yo mboke baby ba ngoma nyeso ba bomaki esili yo baba na mikungu mama nazola bela yo bache mwasi ba témoigner na bêtise na makambe zanga tina c'est ça atambola na nzala siko bataboko soka monyo ko betelo masolo ko pese mbotete sebika manu lusango nino mama yazo pusa siko pembe mama na ngai tika mama tika de uto moninga yawa mikolo moyete mama na ngai nzamba seka to kutana yoka ko senga na bande banda esali kamunini tika mwana ya suka oyo asali nini mama tala boye buto sali 2 jours ngo tozoli ate kutu so tunika bongo kingani ye kutu tika babola bazaka na pasi akobeta liso moko te moko za bien ye kutu tika tio d'échappement moto amataki ezikisi ye lokolo vimbi lokola mbaso azana ndako unozo kamwa o mangba njete nasuka kande na mone bu merci vraiment soko kabele ka $5 mama na nganzamba pambo kubonga baso ebelebele kwa $100 kama ukende ngo be bali deso ko sala nini ayindisa dambi akena professeur tanga kolamba kotonda na tongo ali l'église na bango wana ake témoigner vraiment bande ko na nganzamba sali bambongo ba pesa na bato tata nguba na balabala te otambusa ta pétrole te avec mama tokenda ta nzela o tata pétrole banda toteka bongo so ba famille ba pesa oka soko zimba moko leki wenze obunga bango te mbongo ko senga batiaka 3 nzungu na moto ndire 4 drum kole kam takabela lambika nzungu moko moto na mona ngo abesi utazima tia botya suma ya fufu bango te lokwa basenga basaka ba don omona lambi oyo era kotonda na tongo de témoignage nazolo bela yo makambo eza obunga bango te na ba fete soko kengeli bango te bakotsaka manka makasi bakokosa mtakelo soma biloko na wenze pa mondira ibimbo donc asomba ki ba Thompson ebele ba lambi obengi ba mama ba bole ebele bakena ba memaka ya mobeso ba memaka ya kobela wewe kozika zikana bango surtout ba mekango de omona mutao kani noka lokwa bazoka on zo bouger munoko banda ko kani ngatiko kitisa mbolongo nyonso ta bango na basaki ya poussière fufa kobela bambala bozande ngeni na mafuta mbila itui babanda ka professeur kana fete nazolo belo bakasi nazolo belo makamanga na yebi mama ba perimetre ko on zo tala yango monier bo ba pato ba telema ba zo tala bakasi baso mo so ko ba fourmi ni mama kambo ba patron mo ka kwata kate mere mo ko tena biso azaka mvama na bo tanga ko bezo na tende famille na ba asa si fete abeng si ba mama quartier nyo so ba kolamba si mere na biso du kanga ba mama quartier mingi ba kolamba parce que mere na biso pe ngana ba quartier tena tindo ka ba likelo ba mama biso abenga ba mama biso ba mama nani on na bitezo ba yebi ba zai 4 mama ba kenda mena so kenda na ite pasa na makambo kipe ba kenda fete wana ba lamba biloko pa so inde na ebite mama na sa fete mutambongo wana mo be ba camarade ni ba yeso ba na ba yeba ndiko ne amemi mo so place ba ka bola biloko ko ko te ba kanga ba to so ba amemi so bango
Batambongo na batambongo. Parce que en fait batela côté bazo kalinga pombe on se zo kalinga bocha kaboye. Bocha moi citron côté ça va balinga kaboye to sika makasi te. So ba mwana ba vandi va tomba. Yo ka ba mamana. Mutabeta c'est le maire moko na banga. Papa John. To mati ndenga yeko présenter biso. Akolo batin. O pena mutu malamu botala ba mama basunga na quartier abani pe baby moni ba mama quartier na biso. O se makambo zena benga bango so ba mama boni bino bien bozolamba bi omoni ba wasko mama na omoni ba mama o komona bango boete ba memaka nde biloko il faut zana mutu akengela kape bango kaka na basaki na bango na komona bene ya mobeso zana kati mama na habito tigara ka boy so ga yemboko nde boye alobi so mo na benga ka bango ka pona zangi bato Yesu. Mais biloko mingi bakobima nango akomona kaka. Botikala kolamba malamu tozonga. Babaluka. Bamona babilo telika. Batala. Omoni piaka. Batika kolamba parce que tout est aidé. Bobo ya ndenge ni. Boape na ngote. Boape na ngote. Kana wana ndeza. Pe yo kantala bayilo kuta benga bota msumba libusu mambaleti. Koyeba. Naso ke mobola ba manipulation. Église du Christ au Congo, nous avons présenté à bord le ciel. D'abord, il y a Sœur Mauricio Landry avant la Londres. Donc, nous avons s'abonner à ma page officielle dans les Sœur Landry. Si vous pouvez combien de temps le ciel d'adore pour économie parce qu'avant, nous avons déjà sur le marché. Et puis, des titres à la mission, des Assali Bakri pour que nous s'abonner à ma page aux aspects des tosso partout encourager les Allemands. Le site d'adore, il y a ça aujourd'hui, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambia, comme vous l'avez après cette chose, vous voyez, tous à la tout canté pour plus Misaël, merci. D'ailleurs, je vais aller pour ça la première mission. Dans les mondes de jeu.